diable afanda na salité Sylvano Kasongo na komi kolingo mingi na comprendre te d'ailleurs ndenge osala nommé te na ordonnance présidentielle mais ofanda na makasi baloba ba vérité oyebango mais lelo oyebisa biso ki RVA est incapable de kofuta bato tu es un escroc tu es un escroc tu es un escroc monsieur le président de la République muto akokanga ye wana Abdallah Bilenge ngote na babone nyonso ya Congo Pool TV pa nyonso bozali yabi ke boza ebele pona kolanda vérité ya Congo RD. Merci à mon boss papi de tene fumuntsako fumupa mon père babi toujours na motema aïe babi papa apesi mwana chance à Sala abi Arnold Sala et merci à toi mon boss papi de tene fumuntsako abotene bele ba zali tala ka solo za loba gigabu eza grâce à yo donc mutukuta wabo yango azate hein kabo yango azate et ce qui n'a pas sani ko pesa le mbiaka de 520 gigambo te wana sa lisungu na miso nzambe po musala oyo ndeza bango ne basimba kabiso pour que to sala lelo ba giga o pesusu ba simba biso ba conseil finance makambo bele quoi babi le mbiaka de 520 giga ai ce qui na tali bongo na mona maman directement la grande dame Mimi Matondo hein babi la grande dame Mimi Matondo motema ya Fumuntsako depuis Londres Bambote Belé, merci na yo na ozo sala pour 520 giga et pour les mbiaka de 520 giga toujours en forme. Et merci à Maman Tete Botamba depuis Hollande. Maman Tete Botamba depuis Hollande Bambote Belé. Nabike après confinement to kutana to resola sur na WhatsApp. To bengana et ça la bien pour vivre niveau système kaka comme banda na parler. Manaka na parler Maman Tete. Et merci à toi Nathalie Sapou depuis Dallas. La belle Nathalie Sapou depuis Dallas. Babi toujours dans mon thème. Donc bino ne bo simba le mbiaka de 520 giga. Là directement na moni mon vieux Lilingu Mabele. Hein? Tala vieux Lilingu Mabele babi ve. Asala qui erreur. De ma part Olimbisa. Et que dans le vie bongo comprendre malalement comme mon vieux. Et merci à toi Jenny Kafuti moi ça mokonzi. Nabi que boza ebele Pamela Mbala na Paris et merci à toi aussi Pamela Mbala na Paris babi to saka musala oyo tata na mama batinda biso na mokili yango to sala kakati to saka musala ngo nabi que lelo bozo zela giga aeli binoni lelo na meme mino un an d'abord babi moi na mboka alobi ba vérité ebele dans la bimon amboka ba vérité belé directement fait ko mamba moko Bernatel ndeko Bernatel asi ko ba vérité pour na makambo Italie makambo RVA Italie kimuyibi ya Congo Italie donc qui crime ya Congo tellement eleke belé mon amboka Bernatel abimisi ba vérité ebele donc n'est pas na ye to soit qui est na micro Congo Cool TV. Alors bah qui est un peu la vérité belé au Italie mboka Congo RD. Donc abiso peut na biso émission na biso vérité à Congo RD. Il est passé là ko bimisa et belé ba vérité. La vérité bimisa qui ngai non c'est là. Bino mo bolanda bo juger. Si vraiment réel que alors ba vérité wana eza yango. Pour encourager na ba SMS, pour encourager na ba message. Bon encourager Babel na bino et ça la bien. Tara y a pas de journaliste na RTG mais ACP la kito yambaye na émission ya RD Congo pour abimisa la vérité na Italie Congo. Et merci à toi babi pêche mon vieux pêche na Suisse, babi grand frère propre ya Mimi Matondo de Mimi Matondo babi la grande Mimi Matondo grand frère na yo pêche na Suisse. So na zango pese mbote na sa lisum na miso nzambe. Ça lisum makasi na miso nzambe. Na bike boze belé. Mais to continuer ko bora bokabino kaka to continuer ko bora bokabino kaka ndenge za la kaka quoi. Hein? Donc ndenge za la to continuer ko bora bokabino. Merci à toi aussi Jenny Ndoufabi depuis Kinshasa. Merci à toi. Bolanda émission après la suite de Rosson. Katiana. Merci beaucoup Papa Max Mbenga Ndingolobi nazali journaliste. Biso aussi na journalisme tout ngana tangi journalisme politique intérieur.
c'est-à-dire lelo oyo nga na koyoka soni te ke babenga nga nazali journaliste politique on a silisi 5 ans nga na ifasik nalandi cursus normal mpona makambo etali détournement blanchiment illicite na mboka na biso papa Max ezali soni toza na 60 ans d'indépendance mboka na biso oyo toumeli depuis bamindele batikela biso mboka to gérer yango biso moko mais ezosala pasi mpona nini lelo oyo RDC ezokodekole kaka te mboka eza kodekole kaka te tozwi Mobutu na pouvoir tomonaki oyo esalamaki tomoni ndenge nini mboka etambolaki Mzee Kabila ye awumeli na ye te tomoni ndenge mboka nini ezalaki dirige Joseph Kabila ye asali 18 ans na pouvoir tomoni ndenge nini mboka ekotaki lisusu na mozindo na libulu ya makasi lelo tokoti na tata Félix Tshisekedi tokanisaki makambo kobongwana mais ezosala lisusu pasi nalingi kozonga mosika te parce que ye mokonzi mboka azokamba biso aboya ekofouiner dans le passé totika na logique na ye ya koboya kofouiner dans le passé totala régime na ye depuis tata mokonzi Félix Tshisekedi aza na pouvoir bato biso tokanisaki baye ko travailler pour les peuples bato biso tokanisaki na ye ko attaquer mutu te mais na lecture oyo ezali vrai ezali vérifiable bato biso totielaki motema tolobi ete tata mokonzi ye il est vrai que lelo aza na difficulté à mettre vision na ye en marche pourquoi parce que bakoloba lelo ete mboka eza frappé na coronavirus mais le président Félix Tshisekedi a déjà une année lelo oyo soki tozoloba tobandi kolinga na une année et demie apamba tobandi ko critiquer bilan ya Félix Tshisekedi c'est parce que l'homme s'est fait mal entouré mokonzi mboka azana banani autour de lui oyo azalaki allié principal na ye muto toyebaki que les faiseurs de roi toyembi awa tolobi avec Félix Tshisekedi avec Vital Kamerhe tondimi ke mboka na biso eki ko avancer baye basali biso projet ya kitoko ya 100 jours projet ya kitoko projet na soko tangi yango te biso ba congolais kota makomi toza makasi kota ba inspiration kota ba projet toza makasi mais kota mise en œuvre les projets de 100 jours aujourd'hui batu bazo kangama pourquoi parce que batu bazo comprendre qu'il faut travailler pour l'intérêt de la nation. Les gens ne comprennent pas. Gestion à 100 jours. C'était un projet à combien? C'était même pas 10 millions de dollars ces projets-là. Mais pour notre budget, les gens ont paniqué devant l'argent. Pourquoi? Parce qu'il faut préparer 2023. Pourquoi? Parce qu'il faut enrichir ses poches. Pourquoi? Parce que tu collabores dans la vie na biso, tu es politique na mboka na biso et tambola kaka bongo. On a beaucoup de dossiers. Ceux qui n'ont pas dit que là ba dossier, ouais, ils allaient sale. Donc avant na Joseph Kabila avant tika biso. Azalaki na conseiller principal na ye. O azalaki en matière de corruption. Asaeli tata Joseph Kabila. Pour na régime ou eleki. Asaeli rapport ya munene ya état de lieu ya détournement ya corruption na République démocratique du Congo. Na ba membre régime na ye. Joseph Kabila beta ngokara. To koti 2019, Tozu Félix Tshisekedi abandi pouvoir. On croyait que à retravailler moko coalition et saliété à continuer à travailler na bato Joseph Kabila et na kati ya gouvernement nous sommes en train de trouver des gens oyo ba kombo na bango et ça na liste ya Luzolo Bambi na administration publique ti siko nazo continuer ko senga na mkonza mboka a changer les biso ba DG. Pourquoi soko tuzui obandika na ba DG avant na kota na ba commune parce que même na nina lo baku na gestion ba province te pour ceux qui na lobby gestion ba province na gestion ba commune na mati lelo na Kinshasa pour na zongi avant na zongi la sujet nanga ngobila na kimbuta bazako wela ni bazali ko swa na ngobila zokanga kimbuta atiki Kinshasa na nyongwa 60 millions de dollars. Kimbuta atiki Kinshasa na nyongwa 60 millions de dollars. Il est vrai tomoni yango et ça la mindenge nini 60 millions de dollars yango et daki kimbuta asala nini d'autant plus que kimbuta biso toyebi to fandi na kin awa kimbuta bande ko finga matata ponyo abande ko critiquer matata ponyo moi mobali wa pesa ngambongo te chaque fois so na sengi mbongo pona villa Kinshasa na tonga banzelo eza na compétence ya ville na sala boye matata pona pesa ngambongo te mais à la fin kimbuta alongwe gouverneur à Kinshasa atiki mbongo na nyongo excusez-moi Kinshasa na nyongo 60 millions de dollars et na tuni ba doit au GD parce que bango ba menaki ba enquête wana na ba banque commerciale nyoso ezali na Kinshasa awa balobi ete bakoki ko déficit sur Kinshasa mbongo te vini yongo tozana yango mais balobi esaka 60 millions te c'est plus que ça mais to longwe na liste na registre ya Kimbuta pona kolobaka gestion ya ngobila ye moko na ville Kinshasa c'est comment ngobila zo pesa ba bourgmestre ne ba mbongo ba bourgmestre ba ozo ba 10 000 dollars ba komi na ba makambo ebele ba bourgmestre ba pesi bango ba mituka Kimbuta somela ba bourgmestre ba mituka
toyebate bamituka ngo mpo basala nini. Babu Kimbuta tongi hôtel du gouvernement, hôtel de ville wana toyebi te atongaki yango na combien. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Ce qui te continue à dossier à 100 jours, il y a Félix Tshisekedi. Tout le monde a DG à Foner à Zana Okangama. DG à OPD à Zana Okangama. Liste Zamoulaye sans qu'elle a cité directeur à cabinet. DG à Sokok. Sokok compagnie, on a écouté depuis que Bani même qu'on soit contrat, il y a retourné la batou Banzela. Sokok. Banzela, qualité ni ba retourné la batou. C'est quelque chose qui a été boutiqué. Le lot de la maison ou la maison préfabriquée. Samibo ana bazolo ba esina ki entreprise auto zoga basaki ba contrat agré parce que ndeko caméra a bria qui vraiment ba contrat agré pesa ki même moi si na ye ba contrat pour que abanda okoti sa ciment na cadre projet 100 jours pour batonga ba saut de mouton. Vous voyez que mboka na état de lieu ya likamba corruption papa Max, c'est un problème très sérieux. Donc quand il Félix Tshisekedi akoya ko sunga biso ayeli biso ba collaborateur ba aventurier. Ceux qui ont dans la famille à IDPS, avant de la famille présidentielle, parce que la famille a Félix Tshisekedi. Ndeko Max soki na ebisio ke bandeko ya Félix Tshisekedi bazani makila moko bakena katanga pona ko massacrer ba entreprise o ezali ya ba minéré. Pourquoi Kimoyibi soki totali na dossier à 100 jours to moni ndeko Kamero azala ki proche collaborateur ya vie yemoko akoti na Buzoba totali ba DG Buzoba lelo oyo Bruno Chibala azana dossier na justice pona nini na cadre ga ya ba dossier à 100 jours azolo bakia azalaki spectateur non tango azaki spectateur Thomas Luaka azaki ministre nan il a été convoqué na parquet Bitakoura azaki ministre nan ya Chibala il a été convoqué na parquet siko place nini ya zolo bakie bango bazaki ba spectateur yemoko Chibala il est accusé de beaucoup de choses il avait une part de responsabilité il a coordonné plusieurs travaux il est vrai que 100 jours ezalaki na maboko ya Vital Kamerhe mais soki lelo ba okanga ba DG webi DG a mbongo combien za nango mbongo combien déjà Foner za nango Kabila tikeli biso batundeti ba boshab ba defi ba mbongo na FPI ba tambo mwambo azali ko diriger seneza lokutate na yoka ki bango ba bezu ba réactualiser liste tangu liste ya FPI sali pasi ba zu ba réactualiser liste pour que balongola ba tambo mwamba balongola ba boshab batika ba kike mulumba po kike mulumba boya bango akota na place mususu. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des aventuriers et ils ont ça la passe à plus de 60 ans d'indépendance. RDC tous à la cas dirigé par une classe politique on ndenge tata mosengo lobaki ya ba médiocre. Il y a ba médiocre soko tali na UDPS pona loba UDPS otali moi mobali azokanga ya za président intérimaire à UDPS balakisi ba dossier ndako ebimaki awate papa Max dossier ndako ya Jean-Marc Kabunda na Kingabwa 1 million et quelques ya koti azakaka premier vice-président de l'Assemblée nationale na quelques temps au bango basali depuis ba installer bureau définitif de l'Assemblée nationale plutôt asumbo mwana bi ya ba plus de 1 million aki kotonga ndako ndeko Kabuya na yoki elobi azolo bake IDPS to fongola ki banquette sur likambo enrichissement illicite à ba membre na biso meti sikoyo batu to exeki ba membre na biso ba preuve bazana ngote messieurs osomona batu ndenge de justice sala musana ngote bino na niveau na bino IDPS yo IDPS comme justice bo bando luko bando ko enquêter sur enrichissement illicite batu na famille présidentielle na famille Tshisekedi batanga gile gine Christian Tshisekedi te na yo kitangwa kende ko samba kuna lobi ateka anemituka me batu bele ba mona na katanga ne connaît à moi si moko na mona ki na photo na Richard Mouyej. C'est-à-dire que batu balimi lingité c'est-à-dire que moyibi e bandi likolo alors le quoi likolo makambo ebeba mingi ki moyibi koti tina se okende tina administration publique à l'état même place ba secrétaire généraux bazana sepeli balongoli biso bango ba secrétaire généraux ebele ba yibi mbongo ba s'enrichir na mbongo à l'état balongoli biso bango ba tieli biso ba secrétaire généraux sika na ebi terrain mususu bandeko baye ba ko gérer administration publique bien. Pourquoi? Parce que autres là engagement même dans le secrétariat général de l'administration publique. C'est tout un problème qui moïbi batondi na bana na bango. Le népotisme au Mobutu Aboyaki. Et ça y a un cabinet politique, tu vois un ministre Moulouba qui est entouré rien que de Moulouba. Un ministre du Bandundu, au tali ba membre cabinet bato Bandundu, bato banani, Oluka oyeba bekolo mususu soki za combien na ekolo mutu na cabinet politique est dirigé peut-être par quelqu'un de l'Équateur. C'est difficile au moins à 2-3 personnes gaga ya ba province mususu. Népotisme, tribalisme, toni na mboka oyo. Bato baza mitema mabe, balingi ko faire avancer bato mususu. C'est la même classe politique. Oh Mobutu atike la biso ti lelo bango ba continuer ko travailler.
Tshisekedi, quand il travaille avec des gens comme François Mwamba, il a nommé ceux qui conseiller stratégique. C'est monsieur François Mwamba, il était ministre chez Mobutu. Il est venu à commis opposant à Jean-Pierre Bemba. Alors qu'il a Jean-Pierre Bemba dans ces pays, a commis camarade à Kabila. Kabila Pessie Moussala. Na souka élection, Monique, Kabila est sous favorable, était à l'au moins pas Kabila, à qui a fait du placement pour Moni Tshisekedi Abimi, à Landi, le roi a dit que c'est son frère Moulouba, à Landi, on a commis dans Tshisekedi. Mais c'est ça, c'est le vol. Et ça qui moutait ma baie. Donc c'est-à-dire que Mboko Biso doit accompagner Batou. Peuple congolais a accompagner Batou. Moko Boy Barini na bango, ba génération na bango ceux qui oya longwe, a dit que moi on a ko remplacer. Oya longwe kuna a dit que moi, oya bi Tshisekedi na Vital Kamerhe ba welin. Et ça likamba ko na Yorobiti. Ndetse bango na Tshisekedi yo kelenga soupe. Tshisekedi yo kelenga pouvoir. Mutu biso kanisa ke zaï na peuple d'abord. Nazo banga chance peut-être au voter qui peut tient Tshisekedi té. To éviter ceux qui papa ligné pas à ndeti mwana. Parce que moi na ko lakisa biso ba griffe am ceux za ba makambu. Et ça ba biloko tangi na ba document papa. Ndé ko mettre en application. Non, je ne veux pas massacrer la mémoire du fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est un grand homme, mais Tshisekedi est venu ayeko finir sa combat papa na ye. Tshisekedi ayeko finir. Ayoki lenga soupu. Ye abandi ko longola ba signature na ye na ba accord. Depuis quand? Alongo les signatures na Genève. Aya yoka ina muninga na Nairobi to travailler ensemble. Lelo non mona ba travailler na hypocrisie papa Max. Ayambaki basi ya UNC, ayambaki bato ya INC eza hypocrisie okangisi leader na biso. Otiki bongo justice ke nenaye, to yebi ete projet à 100 jours. Ndenge na oloba receveur na chauffeur. Soki bazotambola, mais chauffeur a toujours receveur, mbongo ekomi combien? Papa Max c'est ça kutate chauffeur so ba osala na receveur na ye, alinga yeba est-ce que déjà to kokisi versement? Siko yoko yebi sabiso ke ndeko caméra travailler ka ye moko. Ayibi mbongo wana ka ye moko. Ayibi ka mbongo wana ye moko chef ya bateau aye baté capitaine équipe aye baté. Donc ce sont des choses. Les loro ceux qui totali. Ndeko kameri yoki Amida Chature azaki na makambo yo parquet azaki na posa ko bengisa ye. Tolongo wana tokena ndeko moko azana cabinet politique ndeko ya Amida Chature azana cabinet politique à chef de l'état azali na direction en communication et pe azawana na dossier wana caméra ça elle échec à 9 millions. C'est-à-dire que le lot tozoka même mwana oyo caméra bokoli ya Jibempiana asa batangi komone na dossier à 100 jours. C'est-à-dire que ozomona chaîne ya batu elongwe na papa et na mwasi ekoti na basemeki ekoti na bana. C'est comme ça qu'on dirige papa Max. Ezo sala passe mingi na motema, ezo sala passe mingi na motema to yebite na yoka na moni ba banderole ba okomela biso Anthony Tshisekedi premier garçon de la République. C'est-à-dire que moni mboka ndenge etambolaka na famille. Ça ce n'est pas une monarchie. Ça, ce n'est pas un royaume, c'est la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, tu es là. Les politiques, il y a Tshisekedi Chilombo. Tu as combien de balouba? Mais il est venu ici, c'est lui la première personne au Ganga Kalingi tribalisme. François Mambo et Kangaminaï. Nous savons que Batubele Batina Tshisekedi a benga na cabinet na Kamera a subi des pressions. Kamera n'était pas à l'aise na cabinet à Tshisekedi. Aujourd'hui, tous autres déplorer peut-être à Zobela, de éviter pour prisonniers sur Mbongo Bazalaga soit à côté prison, alors bien à malade. Bon, peu importe. Mais papa Max, n'a pas dossier, il y a ma corruption dans Mboka. Ozomona dossier à Jekamine Albert Youmati le loba mona etani boso justice dossier au Jefrem ministre ya justice abandi ko swana na président cour constitutionnel azo swana na procureur général de la cour de cassation pour la sauver DG au Jefrem abala mwana nkasiane mi Mwilania DG au Jefrem moi si nae azana famille à Nehemi Moulania il faut qu'on sauve parce que ça coordonnateur à FCC Nehemi Moulania ceux qui le lobo kangi bokilo à Nehemi moi na rolia ndenge nini ya mwana ministre tanga mina dossier akekota ba dossier aba na kotambola ka ba na ko justifier yo tout ça na trois pouvoir judiciaire et ça la moussa na toi tu n'es que ministre tu es politique tu vas partir au tigre président cour constitutionnelle. Mais ministre de la justice Sonia Banawokene ko visiter ayeba évolution dossier et sur les candidats par rapport à dossier à 100 jours. Mais tant bande ko kanga proche Félix Tshisekedi lui le ministre il y a justice azoganga dossier otokosala ngo sans complaisance mais à côté complaisance. Ceux qui tolongwe na dossier chez Kamine Albert Yuma bazobanga po Shadara Lobaki so bokangi Yuma paralyser les pays. Vous voyez comment est-ce que Baome Mabiso. Je suis en ville à Kinshasa na Uti Koloba. Dossier RVA. Ngai Bernetel Maramnotika dossier RVA pour qui mouille. Ezakuna ti mokolo Félix Tshisekedi kolongola yanga DG ya RVA na sala na RVA te na zande ko sala na RVA te mais na souci ya bana peuple na souci ya bana konga na journaliste na sala na RDGA na mimanga nde ba mimanga mais na RVA na souci ya bana Congo o bazali ko souffrir o DG Bilenge Abdallah azokanga salaire na bango na ko continuer ko ganga
na continuer koganga soko ye mwana Lumumba atangaki makambo Lumumba Papers asali ba makambo a dénoncer corruption mbongo aseni bande ko bomba na BGF bank nana lobelango régime akala le régime akala atangi entreprise o bazobenga mikolo kombo na ngweko ya entreprise tozo ka première dame akalande asala so alimentation moko boye so nini yango égal eza na kati ya Lumumba Papers ba ancien dignitaire ya régime qui bangonde mbaza na entreprise wana égal lelo commerce en piodi ufa mama nzuzu wambo motuna eso asala zu commerce en piodi babotole yango batumo bakoma okotsa biloko na mbongo na bango na ndenge na bango fele biloko ekota ko fele adwa na se retrouver te bazela nani DG de Orugwiza kufi Tshisekedi rocha mutune na DG na DGDA to komona soki bato nezo bakotsa biloko na bango fele po ba fimbisa mabumu na bango so ba okotsa su biloko fele parce que douane rigueur ekokota soki to na dossier ba transaction minière na tangi famille Tshisekedi ya mais c'est le président famille no ba massacrer Katanga yango zo mona Tshisekedi na Katanga zo tambola bien te. Là, il faut les savoir, monsieur journaliste. Tshisekedi na Katanga tika liga akiungu muta défendre ye. Tamba utiko buma bakata Katanga o moni nde bande kwa ya Lubumbashi basiliki bande kwa Katanga basiliki. Pourquoi? Parce que ba yebi ke bande ko no ba ya ko fande la biso ba yi ba mbongo minéré ya Katanga. Donc voilà. Soko continue dossier ya contrat léoné ba passeport. Détournement. Bato ba uti ko longa basali 18 ans na pouvoir. Dossier ba passeport. Oui, que biso tout ça le passeport on a biso te kamara cher. Na kenda na Rwanda, passeport rwandais c'est à $100. Mais biso il faut dépenser de ça $50 même plus. Mbongo ane kenda wapi contrat léoné. Na yebi yango. Dossier wana ya ba passeport. Nous avons donc c'est les pays où tout tekaka passeport cher ko les ba pays nyonso. C'est la honte détournement. Pour nini batu mo bakanga makuna. Soki tokena dossier Bukanga Lonzo. Tokena dossier Bukanga Lonzo. Parce que la biso Bukanga Lonzo moko ekufa. Projet wana bénéficier na Congolais nini. Projet wana piloté par les Sud-Africains. Congolais moko ta bénéficier nango. Bois mort. Toyena dossier ba passer. Vous voyez que papa Max va promettre biso plus que ba promettre biso ko tonga soki 7 passerelles na boulevard Lumumba. Ba tonga ngo combien ça 4 passerelles. Na peut-être sur les 4. Ils ont pratiquement 4 oya machine ici là. On vole l'argent de la République. Projet a mis l'école en de matata ponyo. Na sepela ki pona oka matata ponyo pe à la cité procureur général à Matata là. Projet a mis l'école. Matata ponyo promettait par an abando tonga mis l'école. Mbongo ekenapi parce que trésor public et bimisambo. Tu sais que d'abord au final dans le passé mais biso toujours rappeler que makambo salama dans le passé c'est un problème sérieux. Et tu sais que d'ailleurs mais la biso lusumboka pourquoi parce que batune bazo yiba mbongo à l'état na kosakana te. Toye na construction un nouvel aéroport. Aéroport moko Kabila kende ko inaugurer po batonga na sima en face à aéroport Anjil. Aéroport Asika. Papa Masinga kenda Dakar na Sénégal. Na kitana aéroport à Sédar Senghor. Mais même singa aéroport ana bakanga yango c'est Dakar atonga aéroport Asika c'est une nouvelle ville. Sur okekuno okamwa biso balobi batongela biso aéroport ya Sika batu loka bayeba ke pouvoir na bango aussi là badame mbongo mboka papa Max tolo bate soki toye na dossier Luwaka Thomas Luwaka obo oloba na lobaki yango azaki ministre Suchibala Thomas Luwaka abwakela biso poto na université awa abwakela biso poto couleur masangu soki ya ndenge nini poto batu bazonyata poto mais quand Thomas Luwaka longwe Tshisekedi yo tia beton na nini na université tolo bate mbongo ane kenda wapi mbongo ane kenda il y a beaucoup de choses oh ezana muto de Thomas Luwaka so Kabila protéger ngana yoka pasi parce que ngana Kabila mingi Kabila lobela biso zaka na 15 personnes te mpanzi na ye mais atavaika na bango il était contraint mais batongo ba yo sele buzoba lelo komba Kabila za sali bazo Tshisekedi mutazo linga asokoela biso mwa kombo na ye po lelo na yebisi bino mariage Kabila Tshisekedi Kabila nani Tshisekedi vital et uzali soute et comme mariage Kabila Tshisekedi ba comme osala biso nde Russie ba Poutine Medvedev yango balinga basa na Kamere mais ba moni Kamere batie mupanzi pour ceux qui ba condamner Kamere na dossier wa 100 jours parce que dossier moi ça déjà vide oyoki que même ba juge va au déporter ba juge bazo le mois dossier ba comprendre les dossier ndenge zo lekate donc ki moyibi papa Max ki moyibi zo sala to na dossier à Sekopé wana il faut na lobela yango mais c'est le ministre Willy Bakonga batu bazo yiba na Sekopé bazo engager batu moyena $50 moyena $20 moyena $30 hein? Même $100 lelo bazo poser bana basi wana nyoso bamisu bakomi ko linga bana basi musala na Kongo eza bongo pesa nzoto na pesa yo musala mwana mobali pesa mbongo na pesa yo musala soko lingite yango na bakipede koti na mboka coronavirus ekoki kobeta Kongo te coronavirus ane ko beta Kongo te nzamba oke ko leka Kongo nenga leka banda ko ba ya ba israélite mais poki moyibi kindoki koti na mboko yango nzamba habite na leka pe na Kongo
non prier pour que corona ekota na mboka na biso te mais Seigneur ayeko bisa biso ke teza na bato musu fona longola pour que sali ya mboka na ngemonana parce que na mboka nyonso ezaka toujours na bato moko nzambe faut sacrifier pour que bato ne bazala délivrer na Israël à chaque fois bande kotamwa na Moïse soki bato basumuki nzamba belé emeli bango après bato bana Israël bazalaki bien ba continuer nzela ange de la mort mi ba bazalaki mabe o bazalaki bien ba continuer nzela na Kongo il faut nzambe kaka tindela biso ba maladi oyo pour que longola biso na bato mabe yango no zomona bazokende ki même mazunga beli coronavirus ayibi mbongo na OCPT ayibi mbo Daniel Mukoko Samba tango ba travailler na matata poni on a fait confiance à Mukoko Samba parce que yem to ke no kofunda matata poni pa Kabila que Kabila matata poni aoko sagona ba français aosala musala te mais Mukoko Samba c'est un grand voleur aussi. C'est un grand volet bandeko na biso ne Kongo balimba lobela bango te yango na to mona likamba ne mwana ntemi toute une province qui veut entrer ça pendant que entrer dans ces dossiers pendant que ndeko sali ba mabebele. Donc c'est-à-dire que pour na tika na sujet de détournement na boyi ko tangela bino ba dossier belé pour na zana yango awa ba débiteur FPI bo futa mbongo mboka makambo ezali ebele ba maison fabriquée Safricas Robank ba banque nyonso commercial et aussi la biso misala papa Max donc kimutema mabezali voilà bandeko bino bolandaka Max Mbenga télévision na YouTube na lingana ebisa bino ke biso to lingi mboka oyo to telemi ngabo ebinga te na telemaka te na linga roloba mingi te mais na telemi pourquoi parce que na sepaki tango na yoka alternance politique to ebaki ete mboka na biso ezwami na maboko to malamu mais tout moni une année durant tozo rara c'est la même situation to ko perdre les sous 5 ans. C'est-à-dire que Boba c'est sous 5 ans na âge tozana ngwa indépendance, on va encore perdre 5 ans au mboka na biso ko décolleter. Pourquoi? Parce que yangwa no moni baso de muto. Oyebe loko ya lisumu et ça la pas si possible baso de muto zo ko aussi la te na mboka oyo et comme loko mboka ba passer. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous laisser dans des chantiers. Kabila il a 5 chantiers. Na yeba te na 5 chantiers sur chantier nini déjà. Et tongama pena ponda ko bonga robandi ngona fondation au comme na ngoti na toiture. Kabila n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau. Tu sais que derrière a biso ba projet tout ça ko banga. Pourquoi? Parce que première année à Tshisekedi, ils ont brillé par détournement ya banani, ya bateau ya Elibiso. On ne voit pas Kamere, on voit Tshisekedi parce que Congolais a voté Tshisekedi comme président. C'est-à-dire que 2023, il y a la makasi, il y a biso to telempo na goloba, to fungola misu, mbongo mboka ezali ko yiba ma sakanate. To fandi na lire oyo, on va tout perdre. Ba génération ezali ko ya, ba biso ba benetel makamoto telempo na goloba boye, to mona ke to tika Congo difficile o ekozalake tozongela isu musala fondation tozana posa abanda biso ta na fondation amati biso ta tina niveau ta ya béton ya ceinture pour que to continuer musala mais Congo tozomona même fondation to sala yango na te batimola ka mabulu on a siko mai mutezo zindawana mutu moko ta yo sala fondation voilà un peu papa Max tozalaki na yango ezalinga inde kona bino Bernetel makambo soko zana posa ko benga ngai numéro na ngezali 085 333 26 12 pour la mandeko basayina mopaya tout ça il a plus 243 85 333 26 12. En tout cas merci pour le numéro à l'élo. Et merci Nabino Ozaki Ebele pour la Rolanda. Moi na mboka Bernetel. Na ba vérité asili ko bimisa. Pour la motali mboka. Pour la motali Congo. Et surtout Kinshasa ne makambo Kinshasa. Nabi ke bolamba vérité na ye. Ya ma passe na RDC. Ngabuna kanisa ke soki président na biso Fachi à côté de makambo gosila. Donc on va monde continuer na ngokaka. Mais to éviter. Tozo ebater soki ba conseiller à président. Ba mona biloko boyete. On dira ça musicien yemba. Bo mona to bo mona te biloko boye. Ki muibe koti trop na kacha ya mboka. Gouvernement bazo wela ba poche na bango d'abord. Ba wela ba poche na bango. Na pesa batana na nous. Là un souci à peuple congolais mais c'est peuple zati. Ka ba poche ba la poche là-bas. Et merci à mon boss na espace au Singapour na kotalisa ba abonné na biso Congo Cool TV ba image oyo. Boss abonné massivement na Congo Cool TV, boss abonné. Numéro de téléphone est na bande d'écran. Bobenga et kosala bien. Boko ba message. Si que to bi mabe. Bolimbisa biso. C'est que le vivre l'âme, vous faites ma peau. Kandé à la raga. Et merci à l'Embiaka de 520 Chica Babito Bandana, Bango de Soukana Bango Aïe. Maman était Botamba depuis Hollande. Babita la maman. Babiosa, c'était à Malili quoi. Attends, Kimimba, on a toki Neni, son air à la santé de Malina Bandi. Moi, je peux pas fraîchir en essayant bien.
Et merci à maman Mini Matondo depuis Londres, elle m'a monté mon Fumutsaku, la grande dame. Aïe, ma mère dame. Quoi, ça y moukina. Mais tant que ça moukina, elle va faire que Azana pour ça. La grande dame Mini Matondo depuis Londres, monté mon Fumutsaku. Et merci à toi Nathalie Sapou depuis Dallas. Bah dis-moi ça chocolat. Dis-moi ça chocolat, c'est la mine tonda. Oh wapi. La grande dame Mini Matondo. Comment Nathalie Sapou Nathalie Sapou depuis Dallas. Donc, Bibi non est beau Simba, les médias de 520 gigas quoi. Et merci à toi Pamela Mbala depuis Paris, Pamela Mbala. Mon vieux Lili ou ma belle. Dans ce qui n'a pas été boire car on a fait du son na mission Nzambe. Et là directement na moni Nathalie Sapou depuis Dallas, Nathalie Sapou depuis Dallas. Jenny Kafuti moi ça mon compte. Dans respect, Jenny Kafuti la biso tali moi tali couleur à moi si aïe. Ah mais que vous avez moi ça mon compte. A mérité na ko zaka mwasa mokonzi tika na boka na libanga na boka pona za à l'aise ba bibi sona Congo Cool TV après mon salaire remettre ba opé ba betelo maboko mon vieux pêche wa pêche en Suisse ba bi grand frère propre ya Mini Matondo vient na pêche wa pêche en Suisse merci na yo pe susu na ba conseil na mona ba message kota et ça la nga bien Jeanne la dame Zelema na Italie babi Jeanne la dame Zelema na Italie, merci à toi maman. Na sepela mingi soki mabanga na bino eboti na ngana boka bino bo sala nga bien pona bike tango oti na mabanga bo seke bo considérer ngambala moko. Bo considérer Congo Cool TV, bo considérer les médias de 520 gigas et sala nga bien là directement na moni maman Tina na Beauvais. Babi maman ya bane belé maman Tina. Maman, oya boya sali mukina e. Oya boya yo atuna les médias de 520 gigas ne makam. Maman Tina na Beauvais, merci à toi babi. Ba conseil les gars belé ça la nga bien sur le message na nous côté la ngai. Ngai loko la liboso ça la nga na bien. Ba mso wela na ba mbongo, otinela mbongo nga na wana te. Nga esa la nga bien sur na mona bo benga 520 gigas. Bo féliciter ye. So ibe bere rezali bo pesa ba remarque ça la bien d'abord. Et là mbongo na nous te. Mbongo jamais et go pesa mutu remarque te. Mais remarque on est où tu pas la biso mo batura de ça la remarque wana. Ah te Arnold Bikouma 520 gigas au travail côté bien mais côté bongi sa place boy. Anga libanga na ngoboka ki boy boka ngoboy et ça la bien ma classe. Et là directement na moni Jenny Ndufabi depuis Kinshasa babi yo na ngata na kin bango bongo na biso toujours na lembiaka de 520 gigas ne makambo. Donc ça le met ça na mangaka neto lo bakaka. La belle divine à Paris bambote belé la belle divine à Paris. Babi biso do saka musala o papa na maman batindela biso na mokilo. Donc et ça la nga bien Gino babi le caméraman Gino tala ramta simbi caméra quoi. Oh féliciter babi tala yabi nga makambo na okota ngo. L'artiste Junior Kinano babi akoti makambo pe bomone na bilili o simbi caméra eza yewana. Merci à toi aussi. Et ceux qui n'a besoin ko boka Maka Mackenzie na Londres na sali sumu makasi babi talara Maka Mackenzie na Londres. Bambote belé ba lozali. Nabi ke boza ebele belé ange ngalo na Liège aïe. La belle ange ngalo na Liège talara. Banikole belé to mo na susutela ba fefe to kana susutela. Et ça la mabe makasi. Confinement si la nabi ke to kuta na ba WhatsApp na fefe et au sala bien. Bon s'abonner massivement à Congo Cool TV pour que ça la décide. Bah image bien, bah théâtre bien, bientôt bah gag et banda. Bon ça va gag na papa vu de loin, na bah artiste ingénieur qui n'a non. Bon ça va gag, y a qui toko y a bien pour que c'est bien. Bah gag y a très bien ma oh ama, ça va big gag ma go. Donc bon ça de Vix. Bon ça pandi à Rosé capo. Papa vu de loin à zoa na Congo Cool TV ma be makasi. Bientôt là. Donc amakamo asa soka sisi directement to bani maman bagag na ye. Et merci à toi babi ceux qui na bois qui dans les sous na mission nzambe makasi Marian Sansa Moïse Dibota. Aïe. Babi toujours dans les mbiaka de 520 gigas quoi. Marian Sansa Moïse Dibota. Na sale mo mkebo barake. La belle Laetitia chroniqueuse na biso ngata Congo Cool TV asa malade. Ceux qui vont monier il me a l'annonce, on a des annonces, mais malade de bêta qui est en plein tournage. Tu veux en plein tournage, malade de bêta ma casse. Tu veux un peu au la kiss. Alors, mais la kiss soit là. Calamité à Ozo, on est toujours en forme, même ça là, Ozo, il y a un. Maïnabino, tout le monde a une balaye, bye.
diable afandaka na salité Sylvano Kasongo na komi kolingo mingi na comprendre te d'ailleurs ndenge ozala nommé te na ordonnance présidentielle mais ofandana na makasi baloba ba vérité oyebango mais lelo oyebisa biso ki RVA est incapable de foutre bato. Tu es un escroc, tu es un escroc, tu es un escroc. Monsieur le président de la République, Moutouako Kanaye Wana Abdallah Bilenge.